Batata, ba mama, bandeko, na pesi bino mbote, bipa ibiso bozu di bako ya kulanda biso, ndenge bomoni générique, tokomi na tango ya sembo. Ndenge to baka yoko sembo émission à lisolo, sembo émission makanisi, sembo émission bitokuta na rapona kobeta politique, pe masolo masusu, matali kita ekolo. Merci na bino. Na ba o no surtout bazu di baku ya kulanda biso, awa na République démocratique du Congo, pe à travers le monde grâce à YouTube, il y a Canal Kin Télévision. Merci à l'équipe technique, on a mon écoute par bola, on a mon Serge Makos na réalisation, na PCP, merci Mingi na Miko Njoli, ouais ko assisté biso, merci na Samson Ilunga, merci na Gim pour tout le grand maestro, merci na Pati Sumbu. Lelo bandeko batali to yambi bongo pona bino Franklin Chamala. Franklin Chamala boyebi malamu, c'est une figure de proue la politique et la République démocratique du Congo. Franklin Chamala sana biso na kata plateau azali président parti politique qui makanga tout moment ANC na kata plateforme Attic. Voilà. Franklin Chamala mbote encore une fois. Mbote na yo ndeko Zulu, bonne année. Mais banda pe mbule badi tokutanite hein. Mais tokutanite o bengi singa ite. O baki singa ite. Na boki sote pona na kaseta mso comme souffler. Te biso to ba sportif. Donc to potakambangu tongo nyonso ba pompage tongo nyonso. Ngana za karatéka donc na koza les souffleter. Wa sentere. Oh, ndeko. Awa to lobela makambo karaté te. Po mukolo oyo ko benga to lobela sport et karaté. Pratique à sport dans la salle à Kango. Moi j'ai commencé à faire le karaté à l'âge de 14 ans. Si les longs ont 58 ans, donc c'est 58 ans, en avril, je pratique le karaté. Donc ce que mabe, mais n'habitez aux onga milo et panzani na monoko. Mais on a un peu football, non? Oui, on a un football trop. Je n'ai pas été excellent dans ma campagne football, mais j'aime beaucoup le football. Alors 48 ans après, la RDC rêve de participer à une phase finale à la Coupe du Monde Qatar novembre 2022. Passage obligé, les Lions de l'Atlas de Maroc, le 25 na Marty, le 29 retour na Marrakech. Est-ce qu'il y a moyen, est-ce qu'on peut rêver de participer à une phase de la Coupe du Monde après 74 Air Toussaint na Zaïre na Allemagne? Bon, je pense que les rêves n'abissou. Nous n'avons que des bons rêves. Nous avons des rêves malam pour beaucoup. Mais ba rêve pona kokokisango esengeli misala nde mutu et permetaka batu ba kokisa rêve na domaine na football manifestement na banzi que toza na mandoto ebele o ekokokisa mate pour misala ma biso na domaine wana etikali misala moko ya pamba. En 74 nous avions une équipe de rêve sur le plan africain. Tozaki na classe les Rwanda, moi j'avais en 1974, dans a 10 ans. Dans a 4e primaire, mais tu baki ba combat ba joueur ko banda Kazadi. C'est na Kakoko. Le classement est banaka. Et banaki. Au numéro 2 Mukombo. Numéro 3 Mwepu. Numéro 4 Bwanga. Numéro 5 Lobilo. 6 Mana ventilateur. Paix son âme. Donc tu baki bango bien. Kembo Kidumbe la machine ba tutu. Ndaye mutumbula to ebaki que équipe wana donc to ebaki bango so au moins na bango physiquement parce que la télé n'était pas partout mais oyebi bango na combo du premier jusqu'à celui qui est sur les bancs de réserve to ebaki vidinique to ebaki équipe wana au côté les maté mais lelo gardien kuto ebanité Joël Kasumba. Bon j'ai n'habité moi ce nom là c'est un nom bon comme ça qui me tombe des nues quoi mais Kazadi ayebanaki réserve Tubilandu ayebanaki na omususu amisumike na mazembeona non il y avait un autre Kalambai donc ayebanaki tobi wana c'est des bazaki ba icône babeta na ba équipe na bango ba gagner ba coupe ba yena Léopard ba gagner coupe ba ki na coupe du monde ce que zala qui excès à confiance na coupe du monde ba ka sango. Mais Lelo, je suis désolé, nous n'avons pas de noms référencés. Donc, on a kakapona chance loko pamba. Nous avons des chances dans le football ici là. Mais je leur souhaite bonne chance. Mais Keba, na Bikama Léopard, FC ça la raté, la Mouka la raté, non c'est casa la raté. Photos en a bon mon corps. Naza objectif. Oui. Naza objectif, je prends les données du terrain. Ce qui n'est pas Tangelanga Lelo, les 5 joueurs. Il y a Léopard, au Bazali, bien coté sur le plan africain, autant à Bangoté.
autant ka bangote. Alors clientélisme et kota na kati makambo ebele. Donc bon, enfin, nous leur souhaitons bonne chance. Mais nalobi ndoto na biso ezo risquer la ndoto pour la préparation de l'équipe n'a pas été très bonne. Voilà, alors Franck Tchambala Fatoko Masolo, d'île bidonville à la primature, parcours remarquable. Serge Makoso, Izanini, 2 minutes, si Matoso Mapo Tokundola Yango, na Franklin Tchambala. C'est une œuvre posthume, écrite de main du regretté Chitenge Lubabu, ce grand journaliste, biographe et écrivain. De son côté, Matata Ponyo Mapon, lui, n'a fait que répondre à l'ordre moral qui voudrait que ceux qui meurent avant leur publication soient honorés. Le jeune Matata, né et grandi dans la précarité et les dénuements du quartier Lumbulumbu de Kindu, est devenu l'homme qui aura battu le record de longévité à la primature. Il rend un vibrant hommage à Chitenge Lubabu et encourage les jeunes à croire en eux. Chitenge Lubabu est un journaliste brillant. C'est un homme d'une intelligence vive. C'est un Congolais qui s'est imposé non seulement en République démocratique du Congo, mais qui s'est imposé dans le journal Jeune Afrique. C'est très bien pour la jeunesse de comprendre que la volonté, la détermination et le sacrifice, le travail ardu constituent des ressorts inébranlables. Les jeunes reconnaissent en lui un aspect méconnu du public. C'est un opérateur culturel. Ce que nous connaissons de l'homme, c'est ce grand attachement à la culture. À plusieurs fois, il y a eu des demandes que la chorale a adressées à la primature. Mais lorsqu'il s'agissait d'une demande ayant pour objet la culture, l'homme Matata Ponyo n'hésitait pas de nous recevoir, de nous demander quels étaient nos desiderata et de nous accorder cela. À chaque fois, il était toujours très attentif à ce que nous faisons en tant qu'opérateur culturel. Donc on voit toujours le politique, mais on ne voit pas le côté culturel de l'homme. C'est un grand homme de culture également. Ce livre de 220 pages a été coécrit par le professeur Bertin Makolo Moussoissoa et la manifestation a été agrémentée par le chœur Monseigneur Luc Gillon. Voilà. D'une bidonville à la primature, parcours remarquable. Et nous le merci beaucoup Anna et beaucoup Oyo et Komami Namoko Nabino Moko Abino Kondo Chitenge Lubabu Oya Zalaki Opanzi Sango Monene Nakati RTNC Oya Komakipe correspondant Monene Pe à Jeune Afrique, Salim Moussala Moye, avec professionnalisme. Yango Awa à Koufaki, na Sanza Okuna, Batuming Balélié, Nambo Kanabiso Balélié, sur les plans africains, même à travers le monde. Parce que Zaki Moutumonene. Wana, Premier ministre Matata Zakina nous na primature, Chitenge Lubabu, Eka Komonaye, a Sengi Alubi, Ngai na Yuki Posa. Il y a comme biographie na yopote nazalaka biographe eza spécialité na ngai tout le monde lengi ozosala mosala il y a beaucoup d'interrogations soki ekozala malam vraiment opesa ngai nzela na comme biographie na yo to kende ko vérifier nanu ba diplôme ngoyo za koloboza na yango diplôme d'état école primaire na otanga wapi diplôme d'état na yo est-ce que ozaka ngo solo na université mbashiro baka oleka kuna est-ce qu'ils a solo leka kuna nani awa na Kinshasa pe otanke za solo ozaki pe assistant kuna ya Chunzambie donc biographie ya mutu kenda kokundala makambo nyonso wana Tamis Matata lobi est-ce qu'ils a na tina bino eza na tina esengeli dorénavant tozaka na mon mécéno ya kokoma ba biographie ya ba dirigeant mboka na biso po bilenge bazoka ba modèle na kati na bino. Pour écoper ça, malgré lui, permission, qui n'ont alloué na primature, Mukanda na Mosila quitté. Pour Esengela qui, Ndeko Kondo, Chitenge Lubabu, Koloto Nabiso, Azaki Penganga Maele, a voyagé mingi, a kende na Kindu Esika, Augustin Tata Ponya Botamaki, a kende na Bukavu Esika Tanga, humanité na ye, a Solana Balakisio, Batangi ses classes.
akende na Lubumbashi kuna, donc il a fait tous ces voyages pour akoma beaucoup oyo et kopesa batu ba détails auto éviter pour na bomo yande ko wana Augustin Matata Ponyo. Voici que Mikolo Leki, il y a maintenant, je crois, une année passée, non, 6 mois, James Matata lui mais beaucoup yo ndeko chitengelo baki azokoma ba pour les belé bimité nini yango alukie ayeko kakende ki chitengazaki malade makasi ayeko tuna ya bon awa yo beli boye musala oyo bandaki abino na zana ngo na machine na ordinateur na kombaki nyonso tout mais moyen na koba lisouezalité parce que naza son makasité premier ministre américain ko sala ko sala pona ndeko ba soigner mais ça n'a pas marché qui non ayeko kufa mais avant kufa yemoko alobaki professeur Bertin makolo na université de Kinshasa muswaswa yazalaka pe mutoyo azalaka biographe akoko koba musala oyo pe akosili sango po na yebi nkoma na yazalaka na écriture moka kitoko akamataka kan nkoma na ngai asala oyo esengeli kosala pona ko finaliser pona publication pendant que professeur Bertin aye basololi akamati nkoma abandi ko bongisa yango tuko kasango ndeko chitenge akufi pona ko honorer ye na musala o asalaki na kokoma biographie ya Matata Ponyo notamment ndio moni musala oyo eketi na suka mukanda wana ezaki publié et présenté lobby na même ligne ezana tina monene po yebi ba diplôme ezamit ezaba mit po mingi awa omoni bat baza kota na ba diplôme na kati ya basak ba vrai diplôme okuta pe bat baza na misala ebele ba occupé tina fonction publique na administration publique ebele baza na ba faux diplôme mais baza na misala tina Mikolo Leki awa na monaki na télévision balakisi médecin moko faux médecin tata penza mobimba asali bambula ebele na diplôme o ezaki ayete médecin na mboka na biso des cas comme ça il y en a beaucoup tina mokanda lokolo anezali batu bayebaka ndekuzulu atanga wapi musala wana sala keza musala ne penza ayeko la classe pona yango pototika ko tepa toza ko tepa mingi po probablement batu ebele bazana bisika na bangote bon tina na munini pona bilenge ya mboka pe ya peuple congolais tina nango lokola na lobi na yo ezali pona kopesa bilenge ba bonne référence ba modèle pona vie na bango parce que les jeunes rêvent tokutana kami na bilenge komona tuni mokonzi yo zaki ministre mais poko ma ministre esengeli nini esengeli mutu ai kola wapi esengeli kosala kisi nini esengeli ba bilenge ba tanga ka babuki ya ndengo wana po ba mona que pona kotomba bana vie il y a un effort à faire talande koyo azalaki mwana mobola mwana ya tata oyo azanga Matata Ponyo tata nazaki mokati mbila akataka mbila bateki mbila bazeliti babimisi pe basanga mbila matata kamati bidon akeko teka mama ne pe aketeka ndambu premier matata zawo teka masanga mbila wana mingi na gare na Kindu esika wapi ba train ya Lubumbashi eyaka kokitsa bato ndesika zawo kende teka po molia emona na palais po Minerval efutama metala moto alolenge wana tata bokoli na pasi nyonso wana ti aikimpiko asilisi école primaire asilisi école secondaire akoti université abandi mosala mo muke kino atomba mikilo likolo. Je crois que pour les jeunes lokola imoko alobi ezali mukanda oyo ko permettre ba jeunes bazala na confiance en eux-mêmes ba que soki mutu aikimpiko azui classe na ye penza avec sérieux il est possible d'arriver à un résultat. Webi mukanda wana e kansangai ku kansilangai kopesa makanisi ebele na tanga rapport moko ya commission de contrôle oyo esalimaka na eleko oyo na tango maréchal ministre enseignement supérieur ezalaki professeur Kambai Bwadja. Professeur Kambai azalaki nanu DG ya IEC professeur na IPEN kino président Mobutu na koyokaka sango ya lonenga za ko tangisa malamu a économie ministre ya
recherche scientifique puis enseignement supérieur et universitaire. Neleko wana a salsa commission moko ba contrôler ba dossier ba professeur batala hein est-ce que bazana ba diplôme solo kuna même na université ba kuta ba faux professeur ba mususu parce que na tanga ki contrôle wana na tanga ki rapport wana ba mususu bazali envie ti lelo baza ko occuper ba fonction minene na mboka na biso ndeko Zulu nabi ba mususu ils sont en vie, ils me suivent en ce moment. Ba occuper pas fonction minene kino lelo. Non, je pense que on a assez trompé l'État et sengeli nabiso hein bino ba panzi sangobo kenda kutuna batolo kwa bakamba ibwa chabala sabino rapport ndengo wana. Basala tobenga ko babika ka hein ba panza boa ali boa pour escroquerie ici là na mutu à l'État. Je te dis kino lelo eza batu musu na tanga ba komo na rapport wana kino lelo baza kosala l'État musala avec les faux diplômes au bazaki nango comme professeur d'université au basala ka kino mo ina lelo. C'est injuste. Yango moni buku ya lolenge wana esengeli ekoma maka na ba personnalité minene to ebaka atanga wapi azwa diplôme na lolenge nini ezali na tina pona kopesa bilenge ba bonne référence. Yango wana ndeko Zulu. Buku yango ezoteka wapi? Oh, buku wana ezoteka pembeni awa na immeuble Kio na boulevard du 30 juin en face ya poste na 5e niveau eza na bureau ya cabinet Congo Challenge, bureau ya ndeko Augustin Matata Ponyo sénateur. Ndesika buku eza koteka eza na talo moke $15 bachi na $15 buku munene wana pona moto nyonso akosengela na yango akende asomba atanga. Alors na actualité qui a défrayé la chronique Matata Pon Augustin ngake Lubumbashi pour lekinae o alandi ya mwasi a kufaki atika biso Matata na maman son épouse ba komi na aéroport Anjili balobi yo moyo bima na mboka ezate na un agent il y a des jeunes Matata tunie mais qu'est-ce qui se passe agent Ibisa lobi la décision vient d'en haut. Matata a écrit à Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi pour nous informer comment ces droits fondamentaux ont été violés. Est-ce que Guissé Matata pour nous vraiment que Fachi Beton a été makamouanate? Pas combien? Merci pour na mutuna nayo. Na ce qui bingi po makamangé comme il la film, neti na film. Augustin Matata, Pogno, ancien premier ministre, sénateur Lelo, Namo ya Lelo, a Bongisaki ndekone à moi si, tout ça qui n'a rien au fandi, le quoi, tout fandi na yo na plateau, tout le monde a eu téléphone, a tangi, a changé d'humeur, a binabiso, boli misangai, na sur la mouke na famille, na otu osango mabe, a bibi a keso la zonga informé biso abi, ma petite soeur vient de mourir, Mayuma, ma tata, Rose, akufi na Lumbashi, biso to yebie, aza mama bane belé, parce qu'il est alanda, premier matata, c'est vraiment, c'était une mère dans la famille. Alors, informe biso abi, le kola, a outi okufa boye, azaki enfant chéri à maman. Ngande na tikala le kola, likonzi a libota. Ngande na tikala, nkumu na kati ya libota, bo permettre ngai, nakende bondisa maman azaye moko na ndako lero yo ndi abimi wana ke amati akei a consoler maman na ye na poko wana baninga musu baye balandi to komi wana matanga ebandi na eleko programme salemi po bakende libota na Kinshasa balongwa bakende na Lubumbashi kokunda ndeko na bango ba avocat ndeko Matata bakomi mukanda basengi lokola dossier oyo cour constitutionnelle et silisaki ezui arrêt to ki ba pesi instruction na cour constitutionnelle balobi atako mobeko elobi kebino so bosisi likambo bakoko zongela ngote boka mata dossier na bozongi sango na cour de cassation pona Matata tondimi arrêt na bino anate pona Matata. Oui, je voudrais te rappeler que et rappeler à l'opinion que mokolo are wana ebimaka batu babela ki makasi
arrêt à cour constitutionnel. Mukolo arrêt à cour constitutionnel on est dikambo na affaire abu kangalonzo. Mukolo bimaki batu mususu babela ki makasi koleka. Balubi comment est-ce que Matata a échappé comme ça? Yango monaki kino ndeko na biso président Sénat azui kanda makasi. Ça je n'invente pas, j'ai beaucoup de respect pour Bati Lukwebo, c'est mon frère aîné, mais Yemoko a télémi na plateau na télévision, a télémi penza na bureau à Sénat alobi cet arrêt là ne nous concerne pas. Bolanda kité na bakisité na longolité. Atuni l'arrêt ne vous concerne pas parce que cet arrêt là balobi que yango ezwami na cour de cour. Na cour kuna wana ezali cour ya likolo ya suka. Yangonde kataka makambo ya suka avant Nzambe akata likambo. Bangonde basambisi ya chef de l'État, basambisi ya premier ministre en fonction. Soki bango balobi mutu ya kokosola liso azalaka te. Pe commentaire ezali autorisé na arena bango te. Mais président ya Sénat alobi ça ne nous concerne pas. Donc etalibiso batuya union sacrée te. Etalibiso te. Etali kaka matata yemoko. Et kamuisaki batu, ambassadeur mokili mubatu kamwe. Bongo na koyebaka lo lenge batu babelaki parce que batu babeli baleli basali matanga pona rewana. Bon ndeko matata lobi ba pesi mobeko balobi bino cour constitutionnel boza sous cour constitutionnel te. Boka mata dossier wana bozongisa na cour de cassation. Est-ce que se permet la constitution? Est-ce que constitution ngo batala kango lisusu? Nana talaka constitution lisusu. On viole les lois du pays comme on veut. Likolo ya matata ponyo yo babuki constitution mibeko babuki et règlement intérieur ya Sénat babuki yango tout a été violé. Ndeko Zulu na koyebaka lolenge wana ndeko matata bino ba avocat na ngai bokomela président à cour de cassation premier président Mukanda moi informé pe chef de l'État. Moi informé pe Nations Unies que awa nazana likambo matanga na sengi ba permettre ngai na kende ko kunda leki na ngana katanga atako constitution lobi congolais nyo sazana liberté ya ko circuler na territoire na ye constitution lobi wana na article na banzi 12 ou 18 azana droit à ko établir résidence ne bisika lingi donc les losoki yo ndeko Zulu au sepeli ko kende ko cha résidence no tingi na Masisi na Walikale na Goma, tu peux le faire. Mais moi, ma question est simple. Est-ce que le chef de l'État n'est pas au courant de cette affaire? Mais Matata Koumelaye, Franklin Tchabala. Mais Kotango yo Matata Koumi aéroport yo lobby agent ya DGM. La décision vient d'en haut. A lobby naye avec tout le respect. Avec tout le respect que je vous dois. Vraiment limbisabi somoni Matata batuni ba respecta kai pona azamutumoko ya komi kitsa. Asala musane nyon surtout dans l'humilité. Yango ndeko na lobby naye avec tout le respect que je vous dois mokonzi. Moyen okende na Lumbashi ezate po ba pekisa baloba ke tozana décision balobi ke yoko bima na Kinshasa te. Yabi nani a pesa décision wana? Abi ezali haute hiérarchie, très haute hiérarchie. Alors ndeko matata lobby c'est très haute hiérarchie, c'est vague nini abi ndeko comprendre ngai mokonzi limbisa ngai. Kamati carte d'embarcation ya ina mwasi na bombiango na ba billet na nyonso ba famille musu ba mati na avion ba kendaka te ba kei matata tikali tango atikali e pesi batu mawa mingi tata libota ba pekisi akende kukunda leki na ye congolais na kati ya République démocratique du Congo. Alors na likambo nini toza koyeba te. Alors nde yango matata leli ndeko na ye amoni nzoto na yete kino lelo azana na kati ya matanga wana po matanga ya mutu mkole ndeko esila kate ay komona na komela sika chef de l'État na ebisa ye ke ba violation ba droit na ngai eleki na senga kina kende komisalisa neleko nazalaki empoisonné na tango yo nazalaki en pleine instruction illégalement na cour constitutionnelle. Il y a dossier Bukangalonzo. Ndele Rwana, ba médecin ba ko découvrir poison dans cette zone. Alors que j'étais à la maison, bazo soigner ngai, ba ko perquisitionner, ba violer résidence na ngai, ba kotikino na chambre na nga coucher, nga sénateur, ancien premier ministre, ba baloli matela na lalaki, ba siminga na nzoto.
alobi nakanisa ki makambongo esili boye kino na bungisi moto monene na famille na lingi na kende kolela ye babi na nako kende te mobeko yuti et pas ya haute hiérarchie abi mokonzi mboka na inaeba ezani ni wana matata ebi malamu que chef de l'état zaka toujours informé na makambo nyonso mais c'est pour éviter toujours prétexte ezalaka que je n'étais pas informé. Je n'étais pas informé. Ndakomi mukanda wana en fait Augustin Matata lokola mutumoko ya ya boule ya likolo, il a mis tout le monde à l'épreuve. Abi attaque mokonzi mboka koloba, je n'étais pas informé à cause de ma lettre ici. Akokoloba ndengo wana tena komanga moko yango Matata komi boye. Mais asuki wana te est-ce que bikelelo auti koma mukanda mususu akomi le président cour constitutionnelle. Alors le président cour constitutionnelle yo zoaki arrêt ba magistrat minene bazana yo elongo kuna basali carrière na magistrature ba ekoli droit na université basali carrière kino na sommet bozui arrêt botangi dossier bobaloli dossier botangi français bobaloli yango bobimisi arrêt oyo et comme il kola mobeko pour arrêt wana ekozala étudier na université dorénavant mais lelo e bandi boni boni uto bimisa ki arrêt wana okomaki na kati on arrêt wana esengeli ezala publier na journal officiel kino lelo journal officiel est publié à Angote. Au Komela qui a notifié Sénat. Sénat babi eza kasa pamba. Président Sénat yemoko telemaki na micro lobby l'arrêt là ne nous concerne pas. Les gens continuent à violer ma liberté. Bakamati dossier balongoli yango na cour. Et si kezalaki balobi ce qui dossier côté na cour muto akolongolango kuna zalité sauf Nzambe. Pokuna ndesuka ya ba juridiction mais ba ekolongolango na nko. Babi constitution est alibi sauter pour na matata toko violer nyonso bazongi si dossier wana na cour de cassation et comme ikonda vutuka ezaki na cour de cassation cour elobi biso toza incompétent et que na cour constitutionnelle bino kamuno ko biso te bakamati bazongi si kaka na cour de cassation to ebite lobby wana cour de cassation et kobo ya lesusu soki bakuti ndango et pas inini to yebite. Alors Franklin ndeko zilana silisa yango matata komi mukanda na tongo yo akomeli président cour, abi président cour. Est-ce que Zali yo kakande président cour constitutionnel, tout cour constitutionnel comme pas mususu. Oza photocopie, to Zali penza président otoye baka président cour constitutionnel. Parce que otozo comprendre était, les gens ne te reconnaissent plus comme président. Alors, tozo zela président cour à répondre. Pour akamati mukanda on appelle à copier chef de l'État. Pour chef de l'État, ayebake awa to kominde na makambo mikanda. Matata zalaka na arme mususu te, azaka na manduki te. Manduki ya matata zakaka bic na papier. Ordinateur na ye. Na maloba oya ye. Esili manduki yango wana. Wana bandiko koma boye attention. Ekende musika. Bon, comment expliquer Matata écrit au secrétaire général des Nations Unies et à son représentant ici na Kinshasa mais aboyi kokomela abati lukwebo présence Sénat. Non, déco. Mais bon, comme la mouton à l'obin habite Makamono italiété. Président Sénat, Hollanda qui osa na bilili. Je n'invente pas. Azo présidé plénière, à l'obin Makamboana ya arewana et talibiso te. Professeur Bochab, nganga mayere na makambo à droit. Aeko senga parole. A tei, à l'obin totika makambo ya kubuka kamibek. Basakana kanari ya cour constitutionnelle te. Dossier oyo bisonyo soto ebindenge zali dossier oyo eza nakati potopoto ebele eza nakati makambo lokuta ebele dossier oyo et comme soni totelema awa totika nous avons assez violé la loi. Professeur Bochab, tout le monde connaît qui est le professeur Bochab. Atei tokanisaki ke awa atei bato bakoyo kelaye. Mais balobi attaque yo teibiso tokoyo kate toyebi kozamo yebi monene nganga mayele na makamba droit kasi biso posa na biso ezali kaka matata ponyo ye kinosuka esengi toka tamutune biso bitobi na bango matata ponyo mutu na yangwana achebokata. Mais normalement un député national ou un sénateur avant Bima il faut qu'il ait une autorisation. On a vu jamais Kabunda sous autorisation pour Mbosokodia. Est-ce que Matata a eu l'autorisation à Bahati pour se rendre à Lubumbashi pour n'abobsek? Tango Kabund pour yo olobi kamwa Kabund, Jean-Marc Kabund. Oui, il a eu l'autorisation. Vice-président et Assemblée nationale. Akomi Mukanda naye. Vous avez suivi que
Bah ébicier, tous une autorisation et haute hiérarchie. Et c'est que zelana nous haute hiérarchie autorisé biso. Ça veut dire que même pas président Sénat wana, na président Assemblée nationale, basana tinate. Le vrai président, il y a une institution, c'est ça, chef de l'État imoko. C'est ce qui apparaît, n'habitude sont inventés. Parce que wana pijama kabunda komi mukanda na ye. Kuna président de l'Assemblée nationale bino nan tozu autorisation te ya haute hiérarchie. Tu sais comment na bakate ba réseaux sociaux babino haute hiérarchie et PC autorisation mais ba PC ba condition à quoi voyager sikoyo. Si ka yebisanga ba président ya l'Assemblée nationale wala na ya Sénat na kati ya séparation de pouvoir où ils allaient consacrer la constitution bazana isikanini. Ils n'ont aucune place parce que atako et sengeli muto kende ko suba. Et Sengel Bazelana, nous, autorisation, il y a. En parlant, nous, le Bakéba, tu ne fais que obéir, n'a pas haute hiérarchie. Pour la faire, matata. Comment? Yo, bungi ke matata, oyo, matata. Matata, ndenga zali boyawa. Azande prisonnier, il y a régime, oh, il y a lelo. Matata est prisonnier, il y a régime à lelo. Matata est prisonnier du régime politique actuel, le régime Fachi. Tokolobango, Mbalaboni. Awako agent DGM à l'obit zui instruction il y a très haute hiérarchie. Nga nazaki membre du gouvernement. Naza chef à parti politique. Très haute hiérarchie zanani. Eza sama lukonde. Même sama lukonde wana. Azane kaka dessin animé. Le chef du gouvernement, ezaka chef de l'État imoko. Muto singela pesa miwe ko na Assemblée nationale kaka chef de l'État. La Sénat kaka chef de l'État. Si quand on bongo ba président nyonso wana ba musala bangunini. Mais quand Bat dit du haut de la tribune à Sénat que Azo c'est l'arrêt. Il y a parce que le problème, il y a zaérinisation je crois. Azo c'est l'arrêt. Nanu arrêt y était. Boudingi makamori si la ndenge. Mais au bandi okena mukuse. Okena mukuse trop. Ndeko. Alors cet arrêt là de la Cour constitutionnelle ne nous concerne pas. Bon problème à sa réalisation. Mais wana ezana ba dilatoire na kati wana ndeko matata na likama za réalisation wana il a été appelé par la cour, il a été entendu. Akena peut pièce contre pièce. Oh comment akendeki ba syndicaliste il y a OGDEP. Voilà. Ba komi mukanda babi na dossier wana Premier ministre matata akoba kisata mutomo côté pour dossier wana depuis Mobutu Sese Seko. Ezalaka dossier oyo ezalaka na Banque mondiale FMI na ipa na biso awo muto akobakisa na kati komba muto azate donc tokosa makambo na ba syndicaliste ne le kwa na tango ba syndicaliste ba lobi boye ba komo luka mamba kanga bango pona ni bokoti makambo oyo ba eko benga DG Mawaka oyo azali directeur de cabinet ministre des finances actuel ye muto azaki DG ya OGDEP le Rwanda avant batumona koma sous matata avant batumona ye muto azaki DG. Ça veut dire que si vous que matata abakisaki kombo, ça veut dire qu'abakisaki kombo na Mawaka. Mawaka lelo azako sala musala lokola directeur de cabinet ya gouvernement Oyo Nicolas Kazadi. Azali directeur de cabinet Nicolas Kazadi. Mawaka commis devant le procureur. Bayebisi Mawaka matata yeyo. Moyibi ambongo za organisation yeyo. Mawaka lubi neni eza soloté ngana zaki DG kuna dossier wana za réalisation uta Mobutu kino limo ya lelo okoko bakisa na kati kombo moko te po uta Mobutu copie ya dossier wana ezala kanaba tu as FMI Banque mondiale ba ambassade nyonso basana dossier wana po ezali ba ressortissants étrangers nde bato bazalaki bakolo biloko oyo to botolaki na mboka na biso bongo matata ko bakisa kombo lelo na mo ya lelo ndenge nini procureur afandi atali Mawaka bandeli susu donc matata iba mongo tabi kuiba ndenge nini na dossier wana premier ministre akuiba ndenge apesa yo ordre tabi mukolo moko te procureur a écouté le mabi en tout cas premier ministre na sengi pardon premier atuni ya bime sika wa bino busali publicité bolubi ki naza moyibi ya mbongo ya organisation beaucoup bandela ko sala publicité ko baite na ibate comment est-ce que vous allez rétablir mon honneur nye habito koma mukanda Kino mo yalelo asala ngote. Je parle ici, je voudrais que muto ako contredire ngai parce que ngana zaka muto ko ba polele po iza mission sembote émission sembango mongo matata komi lokola jouer na bango ba sakara na ye yango moni mikolo le kaki Nations Unies
bakolo makambu bakoti likambabi nono ayo bolekisi toyebi solo na kata ba dossier wana botika matata nie eza ba dossier politique so bana likamba politique na matata boloba matata pa zalaka na ye okaono déclaration politique osoka déclaration politique aza président parti te na PPRD sika zalaka membre simple azaka ata président communauté président avenité secrétaire national te azaka membre simple akenda réunion azongi sikoyo oyo politique babambaye babike ye sengela kufa eza politique nini à l'autre bi comme makamunyo c'est comme politisé pour la matata pogno nous allons politiser les tout nous aussi nous allons politiser les tout et comme kaka basali biso pe to komi mikanda parce que biso na manduki mususu te oh to kende bisa bato mai oh nandi rébellion non to za ngote tala à quel point bato baza cynique mikolo les kaki ya bakangi ndeko beya ya conseiller spécial à chef de l'état oh te ba sénateur baza na kati wana pe mususu baza ko sala réunion pas André Kimuta matata pa zaki na kati wana ndeko na eba ngana tuno question na o anticiper matata zaki na kati wana yo moni nzoto matata wana maboko na ye mutu na eza mutu ya bato ko sala coup d'état etikale mukeba lobake ye pazali mutu apesa ba ADF na lu manduki non c'est honteux le col a la commission Niboui. Et puis c'est le président du Sénat qui dit oh, pas sénateur, Moussou, ça la réunion, et Bangoana, Bazapen Makamba coup d'état, Matata Nakatia coup d'état, Agosa la coup d'état, Natina Nini. Yeko, Makamba Kotosa Mobeko, Ndeza la Kalokola, cheval de bataille naïe. Et comme Makamba Sony Makasi, Sony Poto Komi, Kola Kisa Bilengue, que nous ne méritons pas de gérer le pays. J'ai honte. Na komi na Sonia Kolba Kinaza Congolais. Talandenge batwa komo sekabiso. Président Rwanda Fandi alobi ngai Congo wana RDC ngai Kagame na kunyata bango lokola kayasa ndenge fachi alobaka. Na kunyata bango tina kisasa. Muto akoko solazate. Président pe Uganda alobi batwana na okende bundela bango bitumbonga na ebi e bandelikino sukate. Président Burundi Licho vice-président présidenté ce qui a Kenya abino biso zaka bato mabina luketu na luketu abi ba congolais za batoyo to beta awana luketu kaka luketu circonférence donc soto bandi to tourna ka boye lokola moni boye kaka vraiment les gens donc dans ces pays bande kozul bazate batu bato mayele bazate les musiciens na biso baza batu pe mayele parce que tango bayemba kanzembo okoka penza na kati wana sont moko agréables. Mais à part les musiciens, nous avons des journalistes intelligents. Nous avons aussi des mécaniciens intelligents. Nous avons des architectes intelligents, des médecins. Mais nyonso wana na Kenya bamoni bangote babi nyonso ezaka ka bato ya mabina luketu. Balata ka bak pantalon et bandakawa. On a la pantalon, la latina na ebande na ibumo. Et puis quand la pantalon ezama be, et sengé tola taka kwa fali biso nyonso to kitsatiawa. C'est quoi ça? Donc mboka to komi risé. On se moque de nous. Même un vice-président a parlé. Alobi, a Fingi. Non, nous ne méritons pas ce traitement-là. Nous irons aux élections en 2023 et je pense que ce sera une occasion pour le peuple congolais à Mekakotala, le Lengenini, Yako, changer équipe. Bon, il y a le football. Dans le football, on ne change jamais d'équipe qui gagne. Mais l'équipe qui ne gagne pas, va changer à côté. On la change. Bon, un entraîneur qui ne donne pas de résultats. Voilà, alors. Ibenge. Balongola iponen. Babia, il ne donne pas de résultats. Mais Azakuna, na Tunisie. Na Maroc. Na Maroc. On peut savoir les résultats. Batomotema mabe, bayoke les ouah. Oh, Ibenge. On ne devient pas Ibenge un matin. Ibenge, c'est un homme qui a un cursus. Balongoli Ibenge. Tu connais ça qui est question Balongoli Ibenge avec club et Kokoma. Au top. Léopard et Kokoma au top. Ibenge disait des choses vraies. On ne l'a pas écouté. Ne deviens pas Ibenge qui veut. Ne deviens pas Matata Pogno qui veut. Ne deviens pas Lumumba qui veut. Ne deviens pas Kabila qui veut. Ne deviens pas Mobutu qui veut. Et c'est tout ça le respect. Il y a bateau basala mosala mabango na mbokoyo. Apprenons à respecter les Kasavubu, les Lumumba, les Kabila, les Matata. Apprenons à respecter les gens qui ont servi ce pays. Tout ça quoi tirer malédiction na mboka. Na kolukaka kokende konyata batoyo basalili mosala en toute humilité
mboka ekomi lokola tokomi lokola batuna bulu yeke ekomi ka premier ministre Matata yokende na ndako ne okota na chambre na ye okende luka matela na yalaleli osimbi na nzoto obaki na se et puis tolobino mboka Congo toke ko consacrer yango na maboko à Jésus. Bande konangai. Jésus nous a dit de faire ça. C'est quel Jésus qui a dit ça? Franklin Tchambala. Alors Tokitana Mouké. Alors d'après une source, ça s'est dit à travers le rue de la capitale que non, Matata a deux conditions. Première condition, il fallait union sacrée. Deuxième condition, Achali Bayate na 2023 au moment de dossier naé. Ça s'est dit à travers le rue de Kinshasa. Voilà. Est-ce que ça a solo toza lukuta? Je vais te donner une confidence. Nele Komakambo et Bandia Wawa, dossier Matata. On nous a fait parvenir un message. Babi que Soki Kaka, Premier ministre Matata. Andibi ko Kende Kabunda Ayambaye. Akeku Kune pas Kabunda Kaka. Koti, na union sacrée. Makambo Salinini, ici il faut Kabunda Ayambaye. Tofandi na premier Matata na Matata talinga na ebisi na talier aseki abi donc condition est commis pour na vivre ngai sengena qui n'était pas kabund abi en tout cas il vaut mieux que na kufa mikolo leki to komia pena kabund mukolo moto peleli kabund premier tuninga tunanga ba bisanga ke pongana za lobiko sengena qui n'était pas mobikisi. Si quand amo te peleli ozaki mobikisi elingaki za la boni boni pona ngai abinde ko tokia kelike pa batute elike pa nzambe. Apprenons à respecter la loi du pays. Il y a que la loi qui nous protège. Ceux qui n'a tia kelike n'angi pas moto mais nako sonité bato nyonso oyo basala ki kabundlo ko nzambe na bango ba ya kotsaki na gouvernement ba ya kotsaki na entreprise lelo baza wapi ba komi lelo lokwa batu moko ba poleli mura. Alors, bon, parce que Matata condition pour azana kimia, il faut qu'on ait une union sacrée. Batouana. Bangonde bakolo Congo. Nani muto apesi bango titre à propriété à RDC. Bazoki en mukoni. Bazoki titre à propriété à RDC mon colonie et qui a signé ça pour eux. Pourquoi comment on peut savoir en condition? Mais Kalami qui était pas comme ça, Franklin Tchambala avant Botamoi n'est pas nayo, il y a qu'on signe la permission. Donc Matata Pogno, Poye, Azolobi, que je crois qu'on il a déjà dit que Nalunga n'a pas perdu, parti Nangai, Naninga Kangomingi, Nalunga na FCC, Nakoko tapé na union sacrée T. Est-ce qu'à l'obate? À l'obango. Si Koyo, on balimba bomaye, pour aboya Kokota na union sacrée, pas bomaye. Mais l'autre condition, quand ils disent, Achalibayate. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Bon, d'abord, elle est Kokocha Mabaya et Kokina Nute. Ba condition en Eutiwapi. Nous sommes tous copropriétaires de la RDC. Moutakoban Gisamoninga, Azate. Moutakoban Gisamoninga, Azate. Ce pays nous appartient tous. Boko Kangabiso Lelo. Boko Silisa. Kokangaba Congolais, Nyan sauté. Toko Kangama Tokoti Makala. Nous finirons par sortir parce que Mandela a fini par sortir au bout de 30 ans. Peu comme qui m'a appris à Boba Kangaki, donc Matata est là, il m'a dit que Ndeko Nabanga a prison. Nabanga pe liwate. Lumumba Koufa, lelo, on célèbre Lumumba à travers le monde. Ngape na komanga liwate. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, a bel et bien confirmé, Franklin Tchambala, élection Maponomé Zala 2023. Est-ce que Bino, na Matata Pono, vous avez commis l'engel a déjà pour la 2023? Ndeko biso, ndeko moni biso, botola la katozolo takaba élection. Nous avons la kabouye to kangimi sutolo tikaka élection na élection. Pour la l'élection, ça veut dire élection au niveau municipal, au niveau provincial, au niveau urbain, au niveau législatif national, au niveau sénatorial. Élection nyonso jusqu'à la présidence. Sikawa soki ngana za candidaté. Nzula koza candidate. Sozula za candidate. Bon. Ndeko Fayulu à cause de la candidat, Muzito à cause de la candidat. Nani Ndeko Kamere Koutaza déjà exclu pour Aza condamné. Bon Matata Pogno à cause de la candidat, Ndeko Katumbi à cause de la candidat. Dès Katumbi on l'a déjà publicité par son secrétaire général. Mais comment? Lors à l'inauguration à partir de ce qui bolobi que Franklin Tchambala à cause de la candidaté.
il faut alors me dire pourquoi je ne serai pas candidat, parce que j'ai rempli toutes les conditions voulues. Katumbi Akozala candidat, il appartiendra aux Congolais en toute liberté de se choisir un président. Et comme à tel le temps parti État, au candidat Kakamoko, on a Tokondima Ngote. Tokondima Ata Mokete. Nous aimons ce pays. Le président Kabila Azala qui est en place, Asala Oyasala, à Longwa, Bena Tchekedi Aye, Asali Pe Aye Mosala, Yamala Moizali, Yamabe Izali. Maintenant, si les Congolais décident que à continuer, sauf Albi à Longwa, Moutoumousso Aleka, il faut que cela s'impose à tout le monde. Ce ne sera pas pour y à Longwe, Nde Congo Sengele Téléma. Asali Yamala, Moutoumoni Asala qui m'a commandé gratuité, hein, et gratuité de l'enseignement. Et azako bunda bunda hein na makamususu ya banzela tozomona mais maintenant soki hein tomoni penza que na suka ba congolais babino ndenga sali boye tomoni ya makasi et suki yawo topesa mutu mususu parce que tolinga ki démocratie, la démocratie c'est l'alternance au pouvoir. Toto saka makambuana nanzela akoba kotosa makamboyo ndozomona ba confier aussi la na STT na kisa c'est comme benyamu nyamu muto kotosa moninga zate kulune zo sirate toto saka mobeko. Donc makamona ele kotokope sa ba candidature okoye ba candidat nanga président kozala nani, okoye ba candidat nanga député kozala nani, parce que j'aurai des candidats à tous les niveaux. Voilà, émission et Sili. Alors, comment comptez-vous mettre fin à cet épisode quand même qui n'a fait que trop durer entre Matata na Bahati Lukwebo? Comment comptez-vous mettre fin à cet épisode pour à ces conflits entre Matata na Bahati Lukwebo? Mais oui, que Bahati Lukwebo est ministre du gouvernement sous Matata. Oui, je sais. Azaki est porte-parole na Troïka. C'est lui qui rendait compte. Il était ministre de l'économie. Donc, le résultat est belé, il y a gouvernance Matata, ils appellent à Moutunaye. Le échec est belé, na Moutunaye. Bon, et le quoi, comme il peut président Sénat, Matata Zappé, sénateur. Il y a une convivialité, on a continuer. Mais comment on a, match Balouki, 4 Balouki, et commis 9. 4 Balouki, commis 8, et commis Kiti. Bon, si c'est Balouki, commis 9. Donc, ndeko, et commis le cola, batoyo, on dirait, bah, oui, là, depuis Kala. Nous avons que l'oko ezate, ezakaka, président Sénat, lobby, bon, yé, on a yé, pour na yé, ndeko matata, il faut kaka, hein, moutou na yé, katama, le moutou Jean-Baptiste Katama. Alors, c'est quoi, matata peaza, à moutou moko, à salaka sport na tongo. Vous comprenez? Abi, mais moutou n'a pas katango. Il faut appeler ça mbeli à tramontina ou euti et pas indien. Vous comprenez? Donc, nous moni matata fanduana. Mais ce qui na katina bango, botosi mobeko ezongi na Sénat et komi batunyo bato saka mobeko. Toti kakabaje C. Au comment on a que makamonyo c'est comme calme. Nous disons le respect de la loi, rien que la loi. Tozami bali bisonyon surtout. Nous ne pouvons pas accepter que arbitraire zala. Et comme kaka bisonyon surtout comme il ko batumoko, hein, tout comme il ko ba danseur, ba moni na tango kala batoyo bazaki ba groupe animation politique na tango un peu parti état. Basaka yonsa. Non, nous ne sommes pas à cette époque-là. Vous comprenez? Donc vraiment avec tout le respect que nous devons à nos dirigeants actuellement, saka yonsa c'est là. Et si la kala. Et donc na Sénat, ceux qui président Sénat kaniki saka yonsa ko zonga ko zongate. Et surtout ceux qui kaniki matata ko bina saka yonsa, il ne peut pas danser de saka yonsa. Ça, c'est déjà dépassé. Respectons la loi, simplement la loi, et tout le reste sera bien protégé. Franck Chamara, merci. Merci Ndeko Zulu. Merci Nabino, bandeko batali nde bozala ke belé ya kolanda biso émission Sembo esili ngana bino tukutani balasima soki nzamba permettre bino a permettre biso botika la malamu kime akolo bipa biso bozwa.